Jambo Bwana, Jambo Bwana, Jambo Bwana, Jambo Bwana. Jambo à vous, fidèles téléspectateurs de Tokomiambi Télévision, de partout où vous nous suivez, en République démocratique du Congo, tout comme ailleurs, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui jeudi 28 septembre 2023. Vous savez, ça a toujours été un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour attendre, bien sûr, notre tranche d'animation Jambo que vous aimez tant. Je suis Martine Mamarula Mwasinzambe, la femme sans hydroquinone, votre servante bien sûr. Là, je profite de l'occasion pour dire Jambo pardon à toute l'équipe technique de ce matin. Je vois Yves Bolofa derrière cette caméra devant moi et de l'autre côté, je vois Israël Kabunzi à la régie. Je vois Voldindo Tony. Comment on l'appelle, Valatin Peli et aussi Manix Kembolo, Jambo aussi à mon coordonnateur Didier Kikou. Donc bref, Jambo à tout le monde. Aujourd'hui, je serai avec Lionel Sabi, que vous connaissez bien sûr, c'est mon confrère. Parfois, je suis avec le sénateur Benda, mais aujourd'hui, c'est avec Lionel Sabi qu'on va partager ces plateaux. Et avec vous, bien sûr, le numéro de téléphone est déjà affiché là, je crois. Et sur mon Likamoro est touché et que vous voulez participer parce que nous parlons actualité au Kikobengabiso Tourzoyo sans problème. Alors, sans plus tarder, j'ai dit Jambo Lionel Sabi. Jambo Martine Ouema, Jambo à nos fidèles téléspectateurs, Batonio Sobazolanda Biso. Jambo na bana nyonso ya Changu, jambo na bana nyonso ya Lukunga, jambo na bana nyonso ya Moamba, jambo na bana nyonso ya Funa. Je vous dis jambo, na ebi ke lelo eza ko yinda tina Angola, ba komo Olanda biso. Ah oui, bien tina sûr. Ba province. Je salue un pasteur comme ça qui nous a appelé une fois depuis Luanda. Donc j'étais avec le sénateur Larsen Topatoano, le sujet moi vraiment intéressant qui est Makasi. Il nous a même laissé un message vocal au Efaki Natia pour que Badouai Babi spécial message na bana Congonion surtout. Mais bon, j'avais perdu de vue, on reçoit pas mal de messages. C'est ce qui a fait que na perdre numéro na fil d'actualité. Jambo batunyo so balanda biso ama une chose pour na ebisa yo, na c'est qui ça ma mukenzo kande batu beli balanda biso. Ah bon, toi tu les savais pas? Moi j'ai toujours su. Na biso ki ebele ya ke okoki imaginer. Ah bon? Tina libanda mboka, il y a une personne qui m'a dit aibisi ngai obi Lionel l'émission lobi na CP la ina hote. C'est vrai? Oui. Donc, à Tali, prestation oui. Bon, pas prestation. Je na bomba. Il a dit que Lionel n'a pas peli na hôtel. Là où cette personne est, je la salis. Je la salis, je te salis parce que elle m'a dit n'a pas peli non na mission nyoso. Mais mission lobby. Donc tu parles de l'émission d'hier. Voilà, l'émission d'hier. Émission lobby na sepelino atamukete. Je me suis posé des questions. Je dis comment une personne si loin comme ça, elle a dit qu'il y a sepelananga mais à lobby a sepelangate. Donc j'étais un peu content. Il y a une remarque wana. Je crois que aujourd'hui au Moningai. Donc Jambo, j'ai dit Jambo à tout le monde. Non. Donc c'est la personne de Lionel bien sûr. Non, c'est pas la personne passée. Non, on parle de la tranche. Parfois il cause à la nasige. Donc disons prestation. Voilà. Parfois intervention moroboué. Il y a parfois ceux qui Lionel intervient. Azo se sentir que azo kamolo mobu mais lobby a sentir ngaïté. Donc raison pour laquelle à lobby que en tout cas Lionel lobby là c'est pas là qui pensa na yote. Mais je crois que
on est là aujourd'hui, nous allons animer cette tranche matinale. Non, mais on a toujours demandé aux téléspectateurs si vous avez des remarques à faire, des suggestions. Bah ça là, parce que cette émission, cette tranche, et ça pour nous balandara biso. Parce que biso peut-être on peut se dire que non, toujours ça là bien. Mais bah téléspectateurs, bah bien pour nous ça peut idée non. Pourquoi pas place au beau ça là et puis tu reçois en compte et puis on va chercher comment améliorer parce que tranche les années à bas. Vraiment. Donc là, je dis merci, je dis jambo à tout le monde. Bandeko nyonso balandara biso, bandeko nyonso bazwaka temps. Lobby ama seki singa lobby ke parce que demain c'était avec Larsen. A mon message mo côté na téléphone ta d'inviter ba lobby yo kanga d'inviter ba téléspectateur ba lobby tisikoyo bazo tout na tranche. Donc bah comment qu'on soit source d'information na tranche matinale. To faciliter ba te belé et surtout émission en direct, je vous dis nous sommes en direct, appelez-nous. Les lots ça va bouger, ça va chauffer. Boyoka makambo belé ko bima awa. Boyoka ba vérité donc c'est un peu ça. D'accord, boyoka makambo belé ko bima, boyoka ba vérité là moya Lionel Sabi, il a raison parce que Lelo, on va parler actualité, mais actualité PO ezali pena makasi, ezali bongo. Une année, il y a parti politique ACR, Action commune pour la République, parti cher, il y a honorable Eliezer Ndamwepo chez Charmant. Déjà, je signale la présence de nos invités. Baza déjà dans 4 coins, il y a Mur Nabiso, Troyamba Bango. Mais avec vous, fidèles téléspectateurs, on aura un temps pour que le Bela Bongo, Ouezali Bongo, la Pouloussou, la police congolaise. Voilà, on a sujet Nabiso, il y a Lelo, mais mini actualité, Ezali. Milulu minene oyo bandeko ya ACR ba ko préparer bon mon ba ba oleka na plateau na biso. Alors vous le savez avant ezali juste introduction mais comme d'habitude boyebi que to kumisa toujours Nzambe ou azali mettre ya temps pe ya circonstance. Nzambe ou asali que lelo na tongo to ka okuta na lisusu na bino parce que faut qu'on se le dise ils ont leur propre vouloir na bisoté. C'est un être suprême qui décide nani akolamuka lelo nani akolamuka te et koza ke lobe monanga mais lelo po moninonga te. C'est Dieu qui décide. Alors c'est comme ça que biswawa na tokomi api télévision avant toute chose surtout la tranche na biso on aime toujours dire merci, louer l'Éternel, to prier avant to banda parce que on dit chanter et se prier une deuxième fois. Voldine Dotoni Nandeko Valatin Peli, si vous êtes prêts, donc c'est la biso une chanson chrétienne question au permettre biso to bonde là. Bon tout ça on juste après. Unajua maisha yangu ya zamani, tena naelewa, unajua nilikotoka, rafiki yangu we. Unajua maisha yangu ya zamani, tena naelewa, unajua nilikotoka, rafiki yangu we. Usiyafanye maisha yale ya zamani yawe ni fimbo unichapie. Usiyafanye maisha yale ya zamani yawe ni hukumu unihukumu. Usiyafanye maisha yale ya zamani yawe ni fimbo unichapie. Usiyafanye maisha yale ya zamani yawe ni hukumu unihukumu. Mungu amesema amesha yasahau, Mungu amesema hata yakumbuka mambo yangu ya zamani, amesha yasahau uovu wangu wa zamani hata ukumbuka. Ayo, hata kama unajua nilikuwa ni mzinzi ndio, usinikumbushe. Mungu ameshanipokea,
unajua nilikuwa mlevi na lalaba. Usinikumbushe, Yesu ameshanipokea, imebaki story. Ni kweli unajua nilikuwa nafanya dhambi sana. Usinikumbushe, Mungu ameshanipokea, imebaki story. Nous sommes de retour. Merci beaucoup à la régie de nous avoir proposé cette belle chanson Usi Nikumbushi. Voilà, j'ose croire que vous avez prié ensemble avec nos fidèles téléspectateurs parce que nous avons organisé surtout Sozo Kamaloba donc oyo ke lengi anzembo na nenga osakanate. Merci beaucoup. Comment il s'appelle? Eddie, tu m'embrouilles pourquoi? Voilà, Lionel Sabi. Tozongi to koti skona nini après prière za voilà mayebisi voilà mayebisi lobi ninde ko Lionel mayebisi lelo penza bande ko bozala bokota boko tebele lelo mayebisi ezali penza mingi te mais ezali essentiel ko permettre na biso nyonso tozala na moi information na mokolo ya lelo toke na ngambo ya maponomi. L'opposant Franck Diongo est officiellement candidat à la présidentielle. Le président du parti mouvement Lumumbiste progressiste MLP a déposé son dossier au siège de la centrale électorale à Kinshasa ce mercredi 27 septembre 2023. Juste après, il a eu un entretien avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Seni Denis Kadima. Au sortir de cet entretien, Franck Diongo a affirmé que l'heure du changement réel a sonné. Donc, lobby. Donc, viens dans la été que un candidat président. Va Chelibaya. Viens l'embâtir. Va Chelibaya. Tout ve azoben d'abord wana. Va azoben d'abord wana. 21. Viens dans l'élection 2018 Azalaki non. Azalaki candidat on dirait. Viens l'embâtir. Viens à lobby tour à rotikate azokende. Donc après qu'on dépose candidature à Betty Katina Denis Kadima. Voilà mon cher. Le Congo nous appartient à tous. Zana vérité mon tout. Oh roman a gagné. Il faut pena publier pena bon. Ve Franck Diongo. Nazo se souvenir, nazo s'en souvenir lisusu. Jour le fait tient Tshisekedi akufaka. Franck Diongo na kolela naye azaki parmi bato ba pasi makasi. Mais ce n'est que normal. Voilà. Ve Franck Diongo, yoka ne ve Franck azolela. Abi grand frère akei atiki ngai. Grand frère akei atiki ngai. Grand frère akei atiki ngai. Donc grand frère akei atiki na bana naye qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Donc le grand frère est parti, atiki ve Franck na charge. So lelo grand frère accueilli grand frère accueilli yo le livio ke atiki vera biso donc toi tu devrais être content au moni sikoyo mwana ye wana donc asimbi masolo ndenge bo akolinga na vieux mwana simbi mais sikoyo komiso opposant ndenge au mwana ngo ayoki pe mawa alobi ke papa leki azaki na boloko to misa papa leki. Bon, babimisi papa leki na boloko. On a un dossier à l'époque avec Joseph Kabila. Babimisi papa leki abimi, papa leki. Je crois que papa leki asalaka ba discours na ye landana kana Jean-Marc Kabund. Oh ya ba nini wana o Jean-Marc asali et landana ka et puis ba zwaka rencontre moko ba kindai kokutana. Yena Jean-Marc akinda tina ndako Jean-Marc. Ba kokutana wana ba sololi ba sala opposition na bango. Je crois que à partir de wana nde papa leki alobate moi nazotambola mabe ali a changer na na sala na nzela mususu après wana to yaki oyoka parti na ye na ebite soki dossier ngo suka nini balobi ki o ba propos yo vient na biso bon président na biso Franck Diongo alobi eza ko engager kaka ye moko oh il est batu mais nini bino batu nyonso boza batu MLP so nini président national après ce discours na ye a sali conférence na ye alobi que
Si ko banani baloba ke o ça n'engage moi j'ai pari que ça va vie Nico Mayengele et la fédération secrétaire nationaux je crois que secrétaire exécutif donc bureau provincial la ville à Kinshasa ça la déclaration moi ndengwana ba condamné vieux Franck on peut la chance ya ke ekende Denika Dimasa la makambo ya son ya ndenge longobani na ndenge solo ne tozolo benga seni centrale sans commission électorale nationale indépendante. Voilà. Donc, ils ont ajusté. Ce qui veut Franck Abimi d'une personne, d'un individu, non. Voilà. Ce qui veut Franck Abimi, bon, ça veut Franck Abimi. Tobo ite makambo lobby. Kadi malelo il essaie lobby il devient nanga a comme ko sala ba discours mo libanda en tout cas owana to ko tolérer te wana ki bongo pesa ma po déjà au moni makambo ko en attendance mo déjà yebana nango ke mutu boye déjà obima mutu boye déjà obima parce que lobby na wata sénateur Larsen Benda qui est Amarula nde totambola wana même ngana yo tant to interroger la population sentara déjà que mutu boye déjà sentir que aye pena na chance ya ko gagner na ba élection eye banana mais ba vie bon na ebité bato be ba comme mona ba biso to kokota kunate Amarula biso to kokota kunate biso to zoloba to koloba sango to koloba awa tamba opesa publication na bango biso to koyaka na TV to koloba publication ba pesi eko mate eloko nde to zoboya ama ya ke bo publier ama et comme yo amanda zwakite Lionel la zwakite ligi biloko wanate kadi matozo ebisa c'est lui le président de la commission donc basala makampo basunga ba congolais ezala te ba congolais batikala na mai na miso yo kei ko lia mbongo ba congolais ba ko souffrir ezelo malamu te maebisa ni côté ya ba élu ba député ba benga ba nani na lingala baza ba élu du peuple oui ba député na lingala na ebité bolimbisi ba député na lingala mahulo ebité na ebité na ebika ba député to tuna Yves Bolofa ba député na lingala ba benga bango ba nini Dide Kiku ba Kisenso ba député provinciaux ba benga bango ni na lingala. Les députés provinciaux de la République démocratique du Congo sont en sitting devant la primature depuis avant midi, non reçus par le chef du gouvernement. Ils ont décidé d'y passer nuit jusqu'à faire entendre leur voix au sujet du non-paiement de l'air arriéré d'émolument bientôt 4 mois. Les rapporteurs du collectif Socrate Kangulumba parlent d'une délégation de 70 députés qui n'a pas eu accès au bureau du Premier ministre. Ces élus décident de boycotter la rentrée parlementaire prévue le 30 septembre si leurs émoluments ne sont pas apurés. Likamo ba paiement oyo bangai boy ngai na victime un paiement 26 mois. Wapi. On a travaillé chez le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. 26 mois tozali impayé. Ba accrédité na hôtel de ville 26 mois papa tout na te. Tout na ozomo tout na baninga mususu. Tozaki à peu près une vingtaine ya ba chaîne de télévision. Mais tozali 26 mois tozali impayé. Okolele pa nani. Okolele pa nani. Donc, au travail, na biso ya ofélé 26 mois. Et voilà maintenant que ça tour, il y a des députés provinciaux. Bah, ça ngani 70. 70 députés qui ont décidé la liboso ya primature. Numéro 1, chef au gouvernement, Ayambi Bangote. Et puis, balobi rentrée parlementaire aux alibongo prévu pour le 30 septembre. Donc, la fin du mois, non? Babi Baozongate. Les lois les 28. Mboka, donc c'est-à-dire dans 2 jours. Dans 2 jours. Mboko yo, et comme on tambolaka, donc mboka mbe comme na ba problème. Koto batu bazolela, ben paiement, koto yo boye, koto donc na éviter secteur nino batu ba olobake. Ezali penal donc so koti ba na secteur onde bien, baza sans problème. Tokumisa imo na mboka toni mo ba biso na binoir. Tobi que non na ba ministre nyo soto mo na quand même mo na mboka toni mo ba a kosa makambu lolenge ndenge longo bani. Ba détracteurs bazanga raté o ba koluka mo ba mbutu mutu mais to éviter lo kwa ngo soke za la rani soke za épidémie moi na mboka toni mo ba to moni deuxième session de publication examen d'état chose qui n'a jamais existé na mboka na biso.
pour la deuxième fois ba publier bani d'automoni ba irrégularité ebelé. Selon tweet, il y a mon journaliste Amboka na biso je cite Paulette Kimuntu qui a parlé na ba irrégularité mon dont ça reste à vérifier parce qu'on nous a dit que cette affaire est qu'est-ce qu'on a justice. Lobi toba ki yango mwana mboka Tony Mwaba alobi na ko bonga mana ki nous porter plainte na Paulette Kimuntu. Déjà porté. Kasi lelo yo actualité évoluée ba lobi asi a porter plainte na ye. Nyonso na po Paulette Kimuntu alobi na on a monaté na c'était encore la province Nord Kivu, je crois. Moi, a 49% virgule et quelques, mais azo CP la parmi bao bazui examen d'état. Pe mususu ezali na élève moko oyo akufa na ekutu avant kutu asa examen asa kufa famille ekutu bakunda ye mais batu ba sutuka boye comme on est bimi na liste azui 60%. Non, c'est... Mais c'est à la justice de faire son travail. Biso to lobi ka otomonaki. Moi na mboka Tony moi basili ki alobi mais wani ya kosakana na musana nga za kosakana na secteur na ngai ya éducation parce que eloko oyo madame Paulette Kimuntu alobi etikala kozala jamais. Siko aba mima kap na justice to otala. So madame Paulette Kimuntu ayepe na ba preuve na ye. To lobani. Nous on va que constater. Bino bozo condamné. Bon, moi, je ne suis pas la justice. Je ne prends pas ni la part de notre concert, Paulette. Mais lelo oyo, amoni ba résultat. Et ça ka code te amaroula. Et ça quoi muto ki somba ke neni message comme lié na téléphone. Il faut beta ba code moko boy po bimisa. Bango nde ba memeli information. Moi na beti code. Pour moi na nyon son examen d'état. Ezala moi no ya zwa quitter. Moi no ya zui. Biso nyonso tozwaka code. Ba code ya 14 chiffres. Tozwaka biso nyonso ba code. Ba code wana nde ko permettre biso toyeba soki tozwi te. Et une personne a ke ko beta code na tour à liboso ba pas d'information. Et les qui sous 2 semaines soit une semaine a ko beta boye 49% atayo moko. Ah netinga sekisa nga voisine na biso. Lupango ekangami na esikanga na zalara. Ezaka na 2 portes. Ba oya liboso ba sepeli mwana banga zui maman oya sima triste qu'elle était avant dika lobo na litema mabania ba sepe oya mwana zui te na utika musane na uta na zoka bela kuti na sima ngula ngabi nini so o mwana banga zui ngabi donc c'est grave to lobela likamba ba député provinciaux maman motu moko te ata to lobi bango ba eko sale la peuple oui bien sûr ba eko sale la peuple. Mais tu as changé classe politique, tu as changé. Parce que tu as ba famille, tu as ba ndeko, tu as ba responsabilité, tu as ba engagement, il faut ba répondre à ba besoin. Et aujourd'hui, vous prenez les élus, 4 mois d'impayement. 4 mois d'impayement. Et vous pensez que ba élu wana, yango corruption zokota. Yango ba député na biso bazan efficacité te bazan na poité. Bocha mutu na ba condition moko ya malamu parce que ceux qui ata yibi o yibeli nini pozwaka parce que ces élus là s'ils ont détourné, s'ils ont soutenu le gouverneur par exemple, ceux ba soutenir ba sénateur ba ke ba kanyaka ba pesi bango mo mbongo ba tie na poche yoko ya ko condamner bango parce que bazana yo moi si akokima eli kolo mbongo bana bakotanga ndenge nini bazana bana babotaka basa pe na bandeko yaya na bango bakufa batikela bango bana batangisa boko bloquer bango 4 mois. Pourquoi? Ce sont des élus ba députés bongo utaka likolo te. Monsieur le ministre chef du gouvernement Sama Lukonde, ce sont nos élus baza ba députés ba représentants na biso bomeka kosunga bango yobe ko kotela bango mingi te nazo kotela bango mingi te ama représentant na biso batu basaka soki voter bango bakei kuna babosani na bango kutuno ba passe nyo peuple ama totika ba voter makabwa nous allons y arriver là-bas nous allons y arriver il y a de députés sanction zoyate ama sanction zoyate sanction kaka na te voyo kaka na TV ne ba ke ko réclamer biso to ko sala contre campagne tina ba Nord Kivu tina ba Ituri tina ba Okatanga to ko sala contre campagne to kaka lancement officiel to là parce que c'est ça que boyi ba biloko wana to ko loba na Lemba to ko loba na Kisenso to ko loba nous allons citer les noms to tika bango déjà ba 5 ans mandat o ba bobi batu
balobeli bato le côté mais ya misolo na bango bapesa bango za likambo te. D'accord. Mais soki bokanisi ke bozwi misolo ya 4 mois boche na poche bo luka bosa lango campagne bosambwe polo tokolata chapeau tokolata bassin tokozwa mbongo tokozwa ko voter bino tokovoter te. Naza na mayebisi mususu na linga na bakisa chef de l'état a lancé qui gratuité ya enseignement gratuité à ya maternité. Voilà, ya maternité. J'ai une information que gratuité wana est commis moi milinga mini. Tu vas nous endormir avec cette histoire. Non, j'annonce juste que ezaka ndenge mona gratuité enseignement. Le chef de l'état lobaka mais dans terrain faisabilité zanini za raté. Nemo pena ozolo ba maternité, c'est la même chose. Il faut chef faire de l'état koloba on va applaudir mais si qu'on suivi il faut faire la différence entre instruire et puis la vie ya mutu. Gratuité enseignement éducation okoza loyebi no kokomato ebi kotanga te mais okoza pembongo oko gagner vie. Tout le monde qui ont réussi dans la vie et ça bato bakenda ka classe te. Mais lelo aujourd'hui ezana ba mibali ba perdre basi na bango na bana ka likola gratuité ya kobota oyo ba perdre non c'est dangereux parce que c'est dangereux. Oui, mais est-ce que bata suivi ezala c'est ça le problème. C'est ça le combien de fois tu le ministre Tony moi baloba qui avant rentrée scolaire ba ko pesa ba mesure tout et tout na ba école ba respecter mais attaque tout mon côté zala respecter. Donc nous vivons comme ça. Et comme il passe nous disons au chef de l'état nous allons demander au chef de l'état bota le loko ya gat ou soit botika basi ba bota na ba mbongo ne mibali ba bandai ko futa. Parce que boye et comme ba si je moko so balobi ba transférer batinda boye batu bazo kufa bana bazo kufa donc kobota yo fele ememeli batu passe aleki o ngana boti ba misatu bakondi bosunga awana pesi ma Denise Félix mon appelle maman Denise mon appelle donc et comme gratuité à bakombo chef de l'état na souci na bino mais bino mo aidez-nous na makambo ya bakushima oyo kobota yo fele et comme dangereux atu bazo sila. Voilà. Une petite transition et permettre Bisoto Yamba groupe Namso ba invité ya liboso et puis parce que tout ça on va inviter tout le monde mi balé. Oui. Kinshasa, pays ya Congo Mobimba, ainsi que ya monde entier. Tunaranini, action commune pour la République, formation politique chère, ya mwana kola lopango, babengi bino, kobanda mokolo ya vendredi 29, na samedi le 30 oyo, c'est-à-dire mokolo ya le 29 vendredi, et kozala bongo, mubange na congrès, bipai wapi, baromeka bongo ko sombi kinyamakanisi, kolandisa mana vision na bango, peli susu, kofandisa meke, ba structure de base, ya parti politique na bango, action commune pour la République. Kasi mokola samedi engaye ekozala bafwa bashala awa na terrain local na commune ya Lingwala en face ya RTNC bipai wapi bakosala mubange na célébration ya une année ya existence ya parti politique na bango action commune pour la République ba capable nyonso à travers le monde baza très mobilisé na ndenge ya kosakana te natina toujours ya ko participer na masolo oyo ya action commune pour la République, c'est-à-dire célébration de célébration. Une année de plus, ba fetara kaka. Eye! Aser! Eye! Deko ya Congo! Bana Kinshasa! Pays ya Congo Mobimba,
ainsi que ya monde entier. Tunanga nini? Action commune pour la République, formation politique chère ya mwana kolo lopango babengi bino kobanda mokolo ya vendredi 29 na samedi le 30 oyo, c'est-à-dire mokolo ya le 29 vendredi ekozala bongo mubange na congrès bipai wapi bakomeka bongo kosombi kinyamakanisi kolandisama na vision na bango mpe lisusu kofandisa meke bastructure de base ya parti politique na bango action commune pour la République. Kasi mokola samedi engaye ekozala bafwa bashala awa na terrain okal na commune ya Lingwala en face ya RTNC bipai wapi bakosala mubange na célébration ya inanet ya existence ya parti politique na bango action commune pour la République bakapable nyonso à travers le monde baza très mobilisé na ndenge ya kosakana te na tina toujours ya koparticiper na masolo oyo ya action commune pour la République, c'est-à-dire célébration de célébration. Il en est de plus bafetara kaka. Voilà, nous sommes de retour. Tolobagi lelo, à part l'actualité au Bouti Kozwa, quelques actualités, mais actualité à Makasi, une année, il y a parti politique Action commune pour la République. Ozali, parti cher. Il y a moi, le pango de Eliezer Tambopo Chichaman, que vous appréciez d'ailleurs. On a action, voilà, sa façon de faire les choses. Donc, on a Congolais et Belé. Balinga mwana mboka Eliezer Ntambwe. Voilà awa toyambi moi quelques batoues ya ACR. Bango wana babenga bango ba capable to moni capable kampongo azali wana bandeko mususu baloba na biso milulu nini oyo ba ko bongisa kolandisa mana inane ya ACR. Déjà il faudrait signaler que ACR ekokisaki une année de trésor, ezaki déjà le 3. Ouais. Les 3 ya mois autozali. Voilà, parce que mais ce que la stratégie au qui en place c'est senga qui que ba me ma fête yango ti na mois ya na fin du mois pardon, mais avant cela ils ont eu à faire quelques activités bon ça qui ni marche de santé salamaki ouais. Marche de santé siko bon ça la sousounini pour que tu fêter une année. Bon en fait ndeko journaliste merci pour la parole. Ngaï c'est capable trésor Lava de la Sœur, secrétaire national adjoint en charge de la mobilisation et propagande. D'accord. Yangonde omoni Ngaï na biso ba capable to yeli mingi pour na ngambetali mobilisation. OK, d'accord. Parce que déjà le 29 nous avons un congrès. Le 29 donc c'est demain vendredi. Ouais, demain vendredi oui, le congrès s'allie pour ACR apona candidat na niveau présidence. D'accord. Alors les 30 ndé makam auto fêter une année à ACR. Ndenge biso na ACR to baka ACR za libanga donc ba capable monde entier ba yebakene lobby et samedi plutôt ils a wafa wachala. Yango ndé makam. Alors la PCP mbote belé pas capable président. To bandika na bambote. Photo e bana no congrès ngwe kozala wapi les 30 yango pe bozala wapi. Bongo te. Yango ndé makam. Congrès za na centre nganda na banzi yebani. Place ezali na Kitambo na centre nganda wa Kitambo. Voilà. Ndé place congrès kozala. Voilà les lobby le 29. Ils a 7 heures ba capable tout to kozala wana belé parce que congrès wana eza maman activité à makasi. Oyo senga assistance ya ba capable tout ezala ya Mwamba ya Funa ya Changu ya Lukunga photo inondé place wana makasi parce que non ACR eza parti zo bangisa solo. Et dédé pour na makambo itali manifestation ya 1 an ya ACR et kozana terrain au cal ya RTNC. Place tozaka na ba handicapé wana. Évidemment. OK. Ndé bisika to kozala pona makambo itali manifestation ya inane ya ACR place to fêter na ba capable nyonso na ba invité na biso. Ndiango to beti mbela lisusu. D'ailleurs lelo oyo ba diaspora bazokita ba capable ya libanda. Ba okitaka lelo ou bien ba bandai de oyanda. Banda qui déjà kokita. Depuis le début de la semaine. D'accord. Délégation ya France ezokita lelo. D'ailleurs l'OBP mamso ba kita ya France. Benelux pe bazokita lelo. Et après, bino to an invité mususu. OK. Président fédéral ACR, il y a France, c'est ça. Le président Martin Kounda. Il y a une délégation à France. D'accord.
donc ndenge eza wana eza na mama na activité à samedi tozobeta mbela maintes fois pour les capables, surtout les candidats aussi. Il faut mobilisation à la makasi. Donc chaque candidat est à niveau provincial, à niveau national, même à niveau municipal, il faut base à la hora samedi. Parce que assez réseau mais ningisa. ndio zoloba na terrain na e koma mukete. Na ebiso tokobuka ngwande En désordre. tokobuka ngwande En désordre. la vision ya a Aser. boito boite Boye. Aser ne tombera Jamais. Aser liba Libanga. boito boite Boye. na diaspora Aser liba Libanga. et bon na ba province Aser liba Libanga. bongo na ville ya Kinshasa Aser ne tombera Jamais. ba matabakita Aser ne tombera Jamais. tout le monde nous sommes Capable. nous sommes ici Zini. nous sommes ici Zini. na congrès nous serons ici Zini. na manifestation nous serons ici Zini. na vision ya a Aser. boito boite Boye. yango wana eza avant coup sikoyo tolingi toyeba ndeko trésor Wala kapongo makelele. mobilisation siko côté paquet botie ndenge nini bosali yango ndenge nini pour que mobilisation esalema botie kanyakati mpo bato bayati te biso na aseza mabakanyaka te Tendele bato bayande. bato nyonso mwa ba 5000 bozopesa Ba- mwa polo, mwa 10000 nini. polo bia bino bongo siko te. bino bato bomona teke bosala mpia Bosala mpiaka. ya wapi biso na aser toko Pesa na moni capable na siba lobe ya répondre biso na motuna. capable joa micro Merci beaucoup. Nga komonanga capable Clément Kandolo. Oui, capable Clément. Naza secrétaire communal ya Masina. D'accord. voilà Nazolo baboye na yebi ba capable mususu ba Kolanda. Ba yebi ndenge to salaka na fédération na biso ya Changu. Bana Changu malgré toza musika tozana ba patriote ya solo. Tozana ba capable oyo ba mi pesaka alamuki 5 heures OK ataza na mbongo te akoma na chaise. Mais cela n'empêche pas que soki ngai na ye naza na mutuka ou bien naza na possibilité na sortie na moni ke capable oyo azozonga Air Force azozonga Maluku na futele transporter. Mais débit nan eza na motema na ye aye na manifestation. D'accord. Différence munene eza na aser yango wana. D'accord. Po biso tozo prôner nanu le pouvoir de l'amour. D'accord. C'est-à-dire na bimi na mutuka na ngai na moni ke capable ozokende wapi o ngana za na monga fula au moment ngana ozokende nzela wana na comme ma 4-5 personnes na kei soki naza na mbongo na kosomela bango pe secret mais eloko ekosalama contrairement na oyo pa parti musu basala kandeni bakoluwe ba bis bakei na bare bako contraindre abantu baya donc naza awa po kota na bis prenez 10 000 francs ozomona asera asala gango te ba parti ozotango wana bilo basala gango wana donc ndenge naza boye ba pesinga mbongo vraiment et pas capable je tout secrétaire national en charge ya mobilisation a pesinga mbongo kende koma na bitabelo ko ozala na Masina bise zawana banda ko benga muntu nyonso ata za membre a CRT aya dans l'essentiel kaka boya tsambanga to sali ya mwana ndio mwana kana suka bitumbe bimaka oui souvent po muntu abenga bango wana yebike na ye na bantu ebele peut-être paquet ba pesinga ekokite awokima na ye avant mais c'est le contraire na ASER ASER bisto ça la politique autrement awa tozo benga ba capable ya ASER nde tozo benga en première position d'accord à part ça tozo invité siko ba oyo ba mwana ka biso ndenge to salaka ba envia ka pe parti ya ASER baya ba mwana ndenge to salaka échange non ba misusu wana ça veut dire quoi ta baza votre parti politique mususu oui invité ba mo baya akoza la lembi déjà na parti ya Zaraka faut que pesi un peu chance aya na ASER ata la bongo tikala ou bien ayeka comme invité bongo non ema ezali eloko ekanga ezali toko forcer ete bwami yibia era komona poisson de fer na biso akotikala yo kanisi ba wanyo tozana bango net ba biso totikala ko sala politique te d'accord toye puisque tozana leader oyo tolingi to croire na vision na ye yango tolandi mais za ba mususu depuis akotaki na parti wana azwa accès ata ko s'exprimer te ndenge tozana wana ASER muntu andengo wana nde tozoyebisa komona teke no politique et salamaka pona bantu mususu donc bango ezaka so président lobby te so président lobby etikali wana sili wana les autres bazo bayeba na kate na quoi non mais ça c'est vrai na quoi ebiso na Masina wana olebi nto naza secrétaire communal na Masina biso na parti na biso to yeba kate biso to kenda kaka na siège national OK ba moni biloko ya sika ba moni échange patriotique et salama na commune ata toza 100 personnes mais muntu ko tuna wo parti ni olebi ASER
obandi otangisa ye omoni lobi amemi kiti ye moko aye atangeli kombo parti na bango lobi comme ça na banda kosangana na bino. Voilà, c'est comme ça. Merci. Capable Kaniki so José Kaniki o baksani na obandi ko balobi Vraiment mwami yibya batu bozwaka batu botikala ko bozana kodia pe batu baye bokomo senga bango su bacha mabonza matondi mingi pona maloba nga kombo nanga capable je suis Kaniki o babenga ka charge à chambre. OK. Simbi chango mobimba ye oyo. OK. Donc natondi bino maloba na ko compléter ba o bande ko balobi et pas na biso nano eloko aliboso tozo prôner nano le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Voilà. Bino moko bomona différence ngo ya rani le pouvoir de l'amour bato bana lo bosa la bokeseni non bokeseni sa biso to comprendre posa nano ya komisali la nano ezalaka te. Donc en d'autres termes tozalaka na terme wana tolobaka servir et non se servir. D'accord. Donc le koso abiloko mususu wana ezalaka te na kopesa na nzela ya ndakisa ndenga na zaboy natiki makambo ebele na ye na lombangu po ete nalakisa peuple oyo yanga ya changu mpona ya kopesa bango message eke le 29 le 30 esengeli tozala tokomobilize na bambongo nyonso tokozala nango tokotia bamoyen en jeu po ete manif na congrès eleka malamu. Donc toza ini na kosenga bandeko nyonso bazana ba transport te bao bazana transport to kangama to sangana liboke bao bazana ngo bafutela bao bazangi. Oui c'est ça. De abiso nde ma porte ke oyo azana mutuka amemi moninga ozana motuna eza boye oui ndeko lelo tomoni bino mopiko liboke lisanga ozoloba sercho wa ser libanga tolingi toyeba est-ce que ndenge bozo salela activité wana boza si eke boko battre yango na ndenge bozo lobela yango pourquoi pas ya kende bozo lobela tere kotonda tokozala wana boke babiloko ba bato stade na otanga bakomba bato te boke babiloko bato stade après makelele belé même bien colonel tika na ibisayo tozana chamwa mikolo oyo ezo renye ezo beta penza so fia ko la penza bato makasi mwana kolo lopango alobi biso toko bange loko moko te aser atango na biloko mitano tozana show tozana bolingo biloko wana o tozana ngona aser nde ezo bangisa bato. Imaginez-vous to se concerter na baninga na biso banimateur tosali chamoko o ezo carteroti lelo o ba parti politique ebele bako oka biso te bako kima biso sur terrain to bete loko moko ezo bima mikolo mwana kololo pango totikala na yo bako mesana mwana kololo pango totikala na yo bako mesana o mame lelelele bako mesana o mame lelelele bako mesana totikala na yo totikala na yo bako mesana mwana kololo pango totikala na yo bako mesana balinga te totikala na yo bako mesana balinga te totikala na yo bako mesana wana eza eloko ya liboso eloko mibale ezo renya ya mikoloi mwana kololo pango aloba toko bange loko te biso toko bangisa toko bange loko te ase biso toko bangisa show baokima te baokima batonga bayoki te bayoki bazolenga te bazolenga le 30 baokima te baokima nde en désordre na vision ya a ase. Merci mingi te ngana mutu na moko ndeko trésor na lobi boy même ata soki ba préparer fête à mariage na libota ezalaka ba cérémonie o kata msu coutumier ezo senga kaka ba famille mibale kutana au moins la jour à mariage bénédiction nuptiale religieux voilà nde to bengisi baninga ba connaissance ba tout siko ya biso congrès zandeni na congrès même na ba pa bazala ou bien congrès zana ka bino moko bana ndako pour nous désigner ou à candidat président de la République Nabino. Bon, en makambo etali congrès, les invités ne manqueront jamais. Bagozal. Mais pour na makambo etali que notre autre pour na candidat biso ACR. Wana les hauts cadres vont se consulter quelque part pour venir nous dire que non ndenge zaboyi toponi mutongolo pakala. OK, d'accord. Pe mutongo pe toye biseke yo muto asera kopona.
yebe ko kozala mokonzi mboka lobby parce que c'est la celle qui porte charge à Congo Boito Boité nazo zenga ndeko Lionel sortie officielle ya ACR ebele balobaka au parti ngo elinge masiko bako beta mtaka te mais na ko yebisa o ke fikina to buka yango oui mais fikine eza na dimension moko na terrain au qualité au moins ka moi terrain wana ekotika l'histoire to olingolo ba ke au cas les ali muke ko le ka fikine mais je vous dis j'assume ma parole tokotika lingwa na défaut vraiment ngana mwana lingwa la tongo vous comprendre naza pe candidat na niveau municipal na lingwa ndina ko yebiso ke no bana lingwa la d'ailleurs ba kozala ne belé mobilisation eza makas voilà biloko bozolo capable ya bakisa suka parce que to kabonto ya ma président OK nini o bakisa na on so bandiko bandi. Merci maman journaliste d'abord pour la parole. Nga nazali capable Zoé capable SG chargé ya mobilisation Zoé Mandoz Zoé AC oui voilà SG chargé ya mobilisation pour implantation ya ACR Funa oh dit machine à Funa OK appelé par mon fédéral Serge Matata que je salue en passant bino bato Gilles Kibonge voilà on est capable de biso ya Funa c'est pour cela tu es vraiment to mobiliser o etangami Funa mobimba d'accord tozoningisa ezala kota Bandal Makala Selembao Bumbu Kalamu donc biso tout tozala wana na terrain au cal toningisa en désordre donc be tozolo encore na ba district nyonso po biso na kata aser to lobaka famille yango yo biso na kata aser to lobaka famille yango yo e bongo singa famille benda na mikata na ja jamais e bongo singa famille benda na mikata na ja jamais yango to lobi to ya belé na congrès wana tokozala wana tokozela décision oh je crois ba congressiste na biso ba kozwa et puis na la 1 il y a ACR tozala wana sous ce belé pour na profiter ensemble et le monde ba capable tombola loboko loba nous sommes capable nous sommes nous sommes zana action de makambo merci tokozongi la bino émission spéciale biso tokoya tokotala o borosala et puis biloko bozolo ba toko noter voilà je crois que ndeko trésor yo beta ba bona suka to panza bilo na suko beta kana ya makelele wana ezaka na ACR makambo ezaka na ACR ni para aye boyte ACR chaud Tokobangisa. ACR ne tombera jamais. Capable président Eliezer Liba. Libanga. L'incarnation de véritable changement Liba. Libanga. L'homme de la dérondation Liba. Libanga. Boyte. Et bon pas capable la France Liba. Libanga. Boyte. ACR ne tombera jamais. ACR ne tombera jamais. Bamata. Bakita. Na ba élection 2023 ACR ne tombera jamais. Bamata. Bakita, maman Jean Sophie Gakodi, maman ne tombera jamais. Là où se repose la confiance du chef. Boyte. ACR chaud. Waniza Banko. Vraiment, les fenêtres de Boyambi Sunga. Deko ya Congo Bana Kinshasa Pe ya Congo Mobimba ainsi que ya Mounanche Tunaganini Action commune pour la République Formation politique chère Ya Mwana Kolo Lopango Babengi Bino Kobanda Mokolo ya vendredi 29 Na samedi le 30 Oyo C'est-à-dire Mokolo ya le 29 vendredi Ekozala bongo Mubange na congrès Bipai wapi Baromeka bongo ko sombi kinyamakanisi Kolandisa mana vision na bango Pe lisusu Kofandisa meke Ba structure de base Ya parti politique na bango Action commune pour la République Kasi mokola samedi Engaye Ekozala bafwa Bashala Awa na terrain okal Na commune ya Lingwala En face ya RTNC Bipai wapi Bakosala mubange na célébration Ya inanet Ya existence Ya parti politique na bango Action commune pour la République Bakapable nyonso à travers le monde baza très mobilisé na ndenge ya kosakanate na tina toujours ya ko participer na masolo oyo ya action commune pour la République c'est-à-dire célébration nde célébration il en est de plus ba fetara kaka
de retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs, on a encore 30 minutes. On a 30 minutes autour aussi, Sango, on a invité Nabiso Moussoussou. Comme on a eu, moi, Namboka Martin Akunda, Oazali, président fédéral ACR, mais il y a France, il y a Yakia, Wana Kinshasa, pour Nakaka, Milulu, Nabaou Mnene, Oyo, Bazanango, Kolansama, Inane, ya ACR. Alors, Napesi Mbote, président Martin. Mbote Nayo, Maman Ama. Amarula. Amarula. Ah, donc, président Toza Bandoyi, nga Martin. Yo Martin. Donc, Toza Bandoyi, hein. Tout à fait. To sepele oyamba yo, surtout nga ezamba liboso, na yote so président Saleka. Temba liboso. Ba liboso leka, voilà. Président, tolobi yango déjà, au outil France, oye, yo en tant que président fédéral ya ACR kuna na France, oki koyebisa biso bobongamaki lolenge nini kolandisama milulu minene o boza nango lobi le 29 na le 30 ya mois oyo. Merci pour la parole. En même temps, mbote na ndeko journaliste Lionel. Alors, merci Nandengi Boyambinga na plateau na bino, ezali mbala liboso. Nga na ali mutu ya diaspora ya France, le président fédéral. Na na délégation moko. Na délégation. Na délégation moko. Oui. Na délégation. Oui, président. Auto-accompagné. Hors réseau. Tu es une délégation, donc on a atterri hier. On vous confirme. Yango Bilili Boza Romona. Donc, délégation à France, Toyaki Lobby. Première délégation. Deuxième délégation, Nandeng Tobongi Samaki. Président Toko, il y a une délégation à Liboso, Boye. Alors, délégation Auto, il y a 4. Voilà. Donc, on a Tokiti, Toyaki, Toza, 4, Auto Komaki Lobby. Ok. Les lots, délégation Zoya, a 3 personnes. Na 17h20, Torino Yamba Bango. D'accord. En même temps, Baninga na biso ya Benelux. Tokuta na bango na aéroport pe bango bazakoya. Mais biso na diaspora na ndenge ya France, ya fédération à France. To boule to ningisi ba calendrier na biso, ba programme na biso pour na toya vraiment ko participer dans un premier temps na congrès à parti au Salama Lobby. D'accord. Yangwanelo resali ke toya kotala bino tokutana lelo. Alors surtout que ça une année à moi na botami faut bozala. Et na deuxième phase effectivement toi na oyoleka mokolo ya poso ya samedi. OK. Une année à parti mais eza une année moko soko comparé on a ba parti mosuso on dirait bazo fêter 10 ans à parti. Donc ezali Inombanga bato aser na kanisa yo mto poto bongote aïe. Voilà, ezali mbangate ezande réalité à terrain. Omoni babengi réalité à ratetu mais voilà. Quand tu dois l'affronter ozo constater yango. Mais na cadre ya ACR et ali sozui au comparer yango na mwana botami. Omona ki babino kuna mwana botamaki prématuré. Omsu babina yo mwana botamaki ya 2 kg 800. OK. Maman osepela mwana 2 kg 800. Mais il y a ACR et net balobi na yo ke maman botami césarienne était mais mwana botami na 6 kg 800. Est-ce que ça là 4 kg 5 kg c'est bon. Il y a ACR yango wana sikoyo. Combien de kilos? Pour mwana botami na 6 kg 800. Ah, voilà. Mais césarienne était. OK. Yango wana force ya ACR. D'accord. Alors, tant yo moneloko wana et ya te ko lobaka. Olobika ke nona kumisa nzambe po ya miracle. Si le président bino bozawa kuna na France otiki ndeni préparation de ça mandeni. Alors na organisation ya France anniversaire to salaki yango na ndenge ya limiter les 3 na France. OK. Et to kanisaki ke to sala yango plutôt na fin octobre be novembre pour na sala organisation. Alors comme écoute biso na moi surprise que direction ya parti présidium va décider que il fallait ça la awa to monaki que l'état a kobongisa ma financièrement pour nous soutenir événement. D'accord. L'état a kolengisa délégation ndenge zoya parce que voyage ezo coûté cher na période oyo. D'accord. Toza na pratiquement haute saison na ba coût ya ba billet avion. Na ba coût ya ba séjour
Donc esengaki que plutôt to privilégier événement ya Congo awa plutôt que to sala so fête moko ya monene kuna. D'accord. Donc na retour na biso to s'organiser différemment. D'accord. Pour na oyeba ndenge to sala. OK. Et ben je sais pas ndeko Lionel Mutuna ezali. Président Martin Kunda. Mutuna ezabui. Lelo toza na YouTube o ezali à partir ya libanda boko mona makambo ezolekana na bisika mususu. Donc en direct ezosalema ezosalema libanda. Motivation nini et motiver makasi. Oui, oza membre ya ACR. Pona nini te ondimaki kolanda ACR libanda mais olingi kolanda ACR oyati a ofuta billet na avec tous les risques. Na ba ku ya biologie na période na ba séjour na ba nyonso na yo. Sans ya motivation na yo koyo zalani. Merci na Mutuna na yo. Omoni kolanda na musika et ape malamu. Mais ko vivre événement et les karamala mon koleka. Alors pour na ko sa dimension oyo boyoki somo ke moi na botami na plus de 6 kg 500. Et sengara mingi te surtout biso na niveau ya biso président fédéral Hollande na musika. O bakena yoka ki miracle salama yekuna. Me bate na kende na mona. Yangwana to sengi ke to mobiliser bato pour to koma to ya. Ko ya sur place ali pona déjà to encourager bato o ya biso ba capable ba sur place. Pour te bisa bango ke na diaspora. Ce qui to bongami to yé c'est que tozo croire na bino toza ko motiver bino toza ko soutenir bino bo lembate moi no abotami azo peser makasi kaka wana Kinshasa te tina libanda OK milulu na ye makambo na ye eza ko ningisa partout donc to yé na sens il y a beaucoup plus ko soutenir présidium na biso capable président Eliezer na etumba oyo a memi biso na yango tolanda. Il faut koyeba yango une chose. Tant que tozoba ke moi na botami na 6 kg 500 90% ya bato baza lelo na motivation na ACR eza mingi première fois bazo na monde politique. Donc ACR ezali espoir o babengaka ke pour na relève ya Congo. Et sengaki moto moko aya. Et sengaki parti moko aya pour ala musa fibre babengi fibre ya mboka babengi na lopoto fibre patriotique. Donc biso toye pona ko sala réveil ya fibre patriotique parce que biso na diaspora moi ça fait 35 ans je suis en Europe politique ya Congo ezaki sous même pas la ndoto. Donc si je comprends bien avant ACR président Martin Otiga vous en a parti mon côté ou bien Jamais. là mais après déçu ou bien. Alors personnellement jamais, même pas carte n'a parti. OK. Même pas sympathisant. OK. Donc c'est pour vous dire que espoir oyo, vision oyo ACR azaro mema et indépendant ko réveiller mboka. Ko réveiller mboko to bengi ekolo. Donc là ACR, il faut pas retarder la ville à Kinshasa. Il faut retarder le Congo dans sa globalité. Donc et un réveil ya mboka, yango ilo to mema. Yango to se mobiliser. Na kotala yo batu baroba papa déjà koli motivation nini yango penza. Omoni nini na kati ya ACR oyo omona na ba parti mususu pour convaincre yo. Au côté dans le contact nini na bato ACR pour que lelo yo tout le monde appelle ceux qu'il faut voyager nini eza nini penza juste. Alors rencontre nangai na capable président na premier vice-président que je salue à l'occasion les deux je les salue. D'accord. Et sali que tokutana na bango na Espagne na Madrid. Ah OK. Alors, il y a là qui salon international, il y a foire. Oui, je me souviens. Il y a donc Tokutana à Madrid. Et moi, vraiment, il y a histoire et banda kiwana. Tokutana na bango na Paris, on a échangé, on a prolongé. Et moi, je suis plutôt dans les affaires. Donc, moi, je suis plutôt dans le bâtiment, la construction. Il y avait incompatibilité, il y a présence, il y a dans le monde politique. OK. Mais sauf que, pour nous relever mboka, balobi politique ils sont occupés yango te, yango obosa na ote, yango occupé. Donc à un moment donné tout le monde a dit que
pour na kosunga initiative na bango il fallait to kota quand même to pesa bango maboko. Dans un premier temps l'idée c'était les soutenir. Parce que vision bazalaki na juste soutenir mais c'était ça. L'idée de base c'était ça. Okay. Donc et je les naïbisi bango pe na signifier ki bango que moi je vais vous soutenir, je vais vous appuyer mais je ne viendrai pas. D'accord. Je dois rester plutôt dans mes affaires parce que moni lelo ba bengi toujours homme politique sur ba moni na mutu ka malamu ba bi ayibaki. So ba moni azana mwanda kwa mwa muke malamu ba bi ayibaki. Alors, biso soko monito sala misala na poto plus de 35 ans. En plus, je suis chef d'entreprise. Okay. On emploie beaucoup de la diaspora aussi là-bas. Donc, on a des acquis. Et qu'on a créé moi problème lobby qu'on ne voulait pas. Mais après réflexion, tu au monde que non, on peut rentrer dans la politique et être sincère et franc. Neti biso toza transparent ya koloba ke lobby. Pourquoi pas que ça la publication ya ba bien na yo za ko kota uzana yango avant kota na politique pour na sortir na yo pe obimisa yango pour na koloba ke ayiba kité. OK. Donc na biso to koloba lobby diaspora au cas où on arrivait à un niveau wana on est transparent ya koloba ke lelo nde na ye na politique naza na vélo mi balé naza na mituka misato naza na lupango te mais naza na terrain na monga fula ou bien na mbinza ou bien à Poto aux États-Unis. On est transparent en toute transparence. On a pensé que tout est la politique et en étant transparent, on peut accéder à la poste. Président Martin, Kota la bina bande kwa diaspora lolenge basiba baya na bango politique ya mboka na biso mais na ebité lisolo nini obete la bango po bazala convaincu bakota na ASER lisolo nini obete la bango poto mona basela bino banzembo ndenge do babenga bino na ba traiter bino na nyonso ba politicien congolais mais siko lelo yo ASER Azali sans limite à côté na France, Azali en Amérique partout. N'habitez yo en tant que président fédéral, il y a France surtout. Li solo ni no betarana bandeko yo ou convaincre ba on ba na kati ASER. Alors, vrai problème toza nango ya ngwana ya diaspora. Parce que batu batali tozo exemple moko ya récent, c'est ce qui nous éclaire beaucoup plus. Diaspora mingi ba yeko soutenir le président Félix Tshisekedi qui dans sa globalité na vision na ye à titre personnel je peux dire que tous ont soutenir ye mais ba moni que apport ya diaspora batu bazo mona impact na yango te on dirait diaspora o ye ko entourer chef de l'état baza plutôt na logique o ba bengi plutôt se servir que servir les autres. Tout à fait. Alors autant là que ASER to lobby force na biso yali le pouvoir de l'amour. Donc, ce qu'on a le pouvoir et amour, au monde qui servir bateau, et ça il aura moko yaka yango moko, ko forcer et non l'amour du pouvoir. Donc le but ce n'est pas que ngana zokaka bokonzi. Non, le but est ali ceux qui n'a eu bokonzi. Comment je vais servir les autres? Okay. En réalité, c'est venir dire que moi, j'ai l'expérience, j'ai les acquis, na lingina comment mon sali à Batou pour mboko se relever. Il y a que par l'homme politique que le développement du Congo est goya. Ce qui l'homme politique a tikali droité, sincère, honnête, le Congo aura du mal à monter et à se relever. Alors nous, on a l'expertise de la diaspora. En tout cas, je n'accuse pas, mais Torolobake, diaspora moi mingi, ba yuksibiso soni. Parce que l'icolo ya alors adage moko lo barake muyaka moko fingisa ba yaka nyonso. Voilà. Alors ce qui t'a ramené adage wana na ba congolais na biso batu ya diaspora to ya koloba boye. Ce qui bolobi que diaspora o bomoni bo sali essai. Donc bo goûter bango, bo moni ke bazala ki na hauteur te. Ce n'est pas une raison de condamner diaspora nyonso dans sa globalité. Alors biso na fédération en France batu ebele bazakoya pour na koloba ke non. Papa Oto mona une action politique ité. Papa Oyo, elle est toujours dans le monde des affaires. Papa Oyo to est bien na moi sérieux mouké. Parce que na koyo ko koloba na binote ke ngana li l'homme parfait. Non. Mais balobi donc, ce qui a accueilli, ça veut dire qu'il y a du sérieux côté wana. Et lui, comme il réfléchit beaucoup avant d'agir, ce qui a accueilli
c'est qu'il y a quelque chose de bon. D'où, effectivement, on a mobilisé, et tout mobilisé, va te belé, et parti, vous mettez là. Et on a profité en même temps. Président, c'est là, signaler pendant que nous sommes en direct, ils ont la délégation à Benelux, au bazar déjà dans Nzela, au lobby au à 17h. 17h. Bazar déjà dans Nzela, bazoya, na évité de commander que ce soit au Sungabi soto zo élément, il y a délégation à Benelux. Né bazar il y a déjà na Kinshasa. Donc, nous allons pour le premier anniversaire de notre parti politique ACR, Action commune pour la République. Donc nous sommes capables. J'ai eu la chance d'appartenir à cette délégation GVD présidentielle. Donc Benelux quoi. Vraiment Kinshasa. Papa Constant, Madame Genève, maman la présidente, je ne veux pas dire son nom, et puis Papa José. Et Yokan. Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure, à Kinshasa. Et des Congo. Voilà. C'est bon, les emballages. Là, je stocke. Voilà la délégation de HC Benelux. Voilà, alors. Voilà. C'est ça la délégation de HC Benelux en partance pour Kinshasa. Alors, maman la présidente, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vont vous recevoir et nous qui restons? Tout simplement pour vous dire que comme vous le voyez, on est à Zaventem. Nous allons partir à Kinshasa. Et nous partons parce que nous allons fêter ensemble avec les capables sur place le premier anniversaire de notre cher parti, le parti cher à l'honorable Ndeko Eliezer Mwanamukolo Lopango, l'Action commune pour la République, ACR. Vol les a prévus pendant 8h, 9h, donc au Kitakine après-midi quoi. Oui, le vol est prévu. On quitte Bruxelles à 10h35 et on arrive à Kinshasa 17h45, heure locale. Voilà, et à ceux qui vous suivent depuis Kinshasa, qu'est-ce que vous leur dites? Je vais demander à Papa Constant de dire un mot. Papa Constant, oui, chose promise, chose faite. Donc, les lots pendant toujours atterrir na Kin. Donc, nous allons chaud, assez chaud et couinda. Donc, nous allons zangati. Voilà. Papa José. Oui, merci. Donc voilà. Kitakine. Tozo Kitabino Kuna, donc Makambeza Minene. Donc on est Tolobaki, Tokoya. Donc voilà. Tobandi voyage à Watozana na Bruxelles. Na pourquoi Tozana Bino Toko Banda Kopete na Bino Kuna. Donc Banaki deux fois donc Tozana Bino Kuna. Assez chaud. Alors Maman Kaloum, un dernier mot s'il vous plaît. Dernier mot, na sengi na base nanga, surtout il y a ba épouse militaire, bana basoda boye belé boya koyamba biso na Kinshasa, na aéroport à Kinshasa pour tout célébrer l'an 1. Il y a parti politique na biso, Action commune pour la République, ACR chaud. Check-in, check-out. Esprit de fer et de mer. À l'aéroport. À l'aéroport. Je pars. ACR. C'est chaud. ACR. Nous sommes capables. Wow.
Oui, nous sommes capables. On arrive. Super. Voilà, vraiment, ça sent naïbité. Ça sent déjà que ça va Inda. Et Inda, on a beaucoup la délégation à Benelux, donc on a déjà basengi na bino nyonso ba capable awa boya ebele na aéroport international. Président lobby ba okoma na bangonga 17h do boya koyamba bango bolakisa penza ko boza na esengo ya koyamba bango na éviter commentaire nini ndiko Lionel. En tout cas, eza accueil moko, en tout cas asero. Asero. En tout cas, président a invité ba biloko salo. Nga pena personnellement na ba parti politique mususu na mon invité. Et nazo baté. Asero et comme nini. Anniversaire à Pamba une année, bato bazo tande bato Benelux bazo foot habillé bazo ya. Bazo sala ba interview. Tala bato à France, tala bato à Canada au Bayaki. Comme les gens sont motivés, hein? Jeunesse Kaloumé. On a compris le président. Jeunesse Kaloumé, tala jeunesse Kaloumé. Très engagé. En tout cas, nous toujours accompagner Bino parce que c'est pour l'intérêt du pays. Soyez au télémaka ou à tout pas les alaka pour intérêt à Mboka. En tout cas, moi, je félicite capable jeunesse Kaloumé. Okay. La bravoure naïe, une femme déterminée, engagée de ce qu'elle est en train de faire. Vraiment. En tout cas, honorable jeunesse Kaloumé, naïbi qui va descendre à fin fort. Voilà, va descendre à fin fort, honorable jeunesse Torokitawana. Vraiment, merci beaucoup. Ok, président Siko Tolanda, lobby, bino bokoma lobby. Président comment il lobby. La personne nous merci président parce que ça facilite na ko ya lobby avec moi ba fatigue wana lelo déjà 8h30 aux alakiawa. En tout cas, quel amour y a parti na yo. En tout cas, merci beaucoup. Na ndenge honoré pe invitation na biso. Kasito la n'a quand même interview na yo autant comment qui lobby. C'était vers quelle heure déjà? On a atterri hier à 20h50. 20h50. Voilà, ndeko Manix na habité soki élément président to quand même moi liloba na eta ngo komaki soki aloba kinini. Merci capable Brège, merci de votre accueil pour le comité d'accueil. C'est une très bonne surprise. Alors là, je conduis la délégation française à Serre France pour le congrès et ainsi que pour notre une année d'existence. Alors vous savez, un enfant d'1 an, quand vous regardez le parcours qu'on a fait, au jour d'aujourd'hui, à Serre, on peut parler des Serre un peu de partout. À ma connaissance, on est implanté au Congo sur au moins 20 provinces. On est au niveau de la diaspora un peu partout, États-Unis, Canada. Nous, on vient l'équipe de la France. On est en force, hein. Il y a une deuxième délégation qui arrive demain. On a le Benelux aussi qui arrive demain. On a l'Afrique du Sud, ainsi de suite. Donc là, on vient vraiment pour vous confirmer que la délégation française qui atterrit sur la terre de nos ancêtres, ça veut dire que le congrès aura bien lieu. Merci. Donc qu'on dise qu'il pleuve, qu'il neige, nous serons là et nous sommes là pour le congrès. Merci. Et pour le samedi, on sera tous là pour le 1 an du parti et on va faire du Boé. Merci. Acer chaud. Acer chaud. Acer chaud. Nous sommes capables. Makambo ezang ça mamba loba. Et comme dégâts. Non na mona ngote sans blague. Effectivement, téléspectateurs balimbi ça mais non na mona biloko té et surtout que na nani pamba
ce que je vois na habité ASER Président net yo orolota ASER na kata mboko ekomaneti na dimensionné. Sincèrement, tout ce que vous êtes en train de faire pour na yo zolota que ASER un jour comme à niveau ni. Oyebi, dans la vie, n'a participera jamais pas à sentir échec. Donc, si tu vois ma tête quelque part, c'est que vision on est bien. Et toujours qu'un dépôt pour gagner. D'accord. Alors, idéologie à ASER et zo senga soki na lobi na lota ndoto. D'accord. Una mona na vision, onde na zo mona. Et zo senga qu'il faut ASER et combat et konzamboka oyo. Un jour. Lobby na 2028. OK. Na 2028, ASER fois la majoritaire de la présidente na Sénat na Assemblée. Na primature pour na ko impacter réalité ya mboka oyo. Mais avant to comme en 2028, to lo tarara ta ya pembeni awa. Objectif awa yali ASER minimum azala entre 50 à 75 députés. Et qu'on permettre na parti azala na mot à dire au moins na conduite na direction ya activité ya mboka oyo. D'accord. Omoni quand vous suivez Makambo awa bazaro banabinoke, là j'ai suivi un peu la Top Congo, j'avais suivi Bossolo la politique et tout ça. Bazaro lobake boluka au moins 5 députés au ba réagissaka ou ba intervenaka à peu près pembeni ya ndeko Eliezer. Ça voudrait dire que ceux qui batu neti ndeko Eliezer ba komi 50 dans ensemble et changer Makambo. Ceux qui échanger Makambo mboka na biso échanger. Vraiment. Il faut que pour moi un mboka par président c'est l'Assemblée. Parce que si vous avez un poids dans l'Assemblée, vous allez influer sur le gouvernement. D'accord. Et l'impact sera visible et palpable pour la population. Et d'où au jour d'aujourd'hui population na lobité que base la 2028 pour ba mona ba résultat. Donc ngai na profiter na senga population na ndoto o ndengi na zolota na bomoyo ndenga na zo mona de loin. Bino population bo voter massivement ba candidat nyonso baza impacté na compte ya ASER. Ceux qui vont voter bango massivement yango wana nde voix na bino eko s'exprimer dans l'assemblée. D'accord. Ceux qui baye massivement dans l'assemblée obligatoirement ba vous allez obligé ba la impacter na distribution ba poste au niveau ya gouvernement na ba poste moko sensible. Na poste sensible par exemple na banayo neti na direction neti ya SNEL ou bien direction ya régie des eaux. Ezali inconcevable na un pays comme le Congo. Toza na centrale ya Inga. Eza na production moko ya courant ba gardaka yango te. Ba bengi yango courant continu. Donc production nango so bo consommer yango te et elle est perdue d'avance. Alors quand vous voyez que ba yibi ou bien 400 millions et bungi na bukangalos. Mais avec un petit 100 millions, ba koyi ko sala ke aucune des grandes villes à Congo. Na opé c'est leur mona kene musika et koyi peut-être ko sunga pe ba candidat na biso député. Na programme ya ASER photo lo baboy. Ceux qui bo pesi biso majorité dans l'assemblée. Te garantir bino par écrit en 3 ans aucune grande ville à Congo, aucune grande ville il y aura coupure à courant et aucune grande ville à Congo il y aura manque à maille. Ce qui veut dire que sur les 3 premières années on va mobiliser les ressources pour alimenter courant na ba grande ville nyonso. Alors quand je dis grande ville na lobité ke batia courant na Gombe na Limete na Lemba maluku nyonso wana e na potentialité et comment banda ku lobby na pas ndako ezate faut ba lekisa courant. OK. Courant faut eleka en attente. Donc batie ba poste à transformation pour un projet futur à venir. Ce qui va finir que tant que lobby ça va permettre de construire batonga bandako. Il n'y aura pas besoin de 1 km, 10 km, de câble à courant, de bêtise de faisabilité. Ce n'est pas concevable. Dans mon collègue, dans la province, Singa, courant outil Inga, et l'équipe iso tieke na Zambie.
mais na nzela wana na kati bamboka courant ezate. Mais il fallait faire des lignes parallèles. Au fait, problème na biso yali problème, il y a planification na Congo. Le ministère du plan ne fait pas son travail. Et nos autorités derrière n'aident pas non plus le gouvernement, puisque le ministère a plan est défaillant. On devait faire un plan Marshall pour na obatali logement na habitation na environnement na yangonios na mboka oyo. Et de toutes les façons, je le recommande même. J'avais même fait un tweet na président Fachi en sollicitant Eloko wana, et je réitère ça. Il faut balobake so bozo ça la projet. Il faut balobake projet na biso bande ezo kende tel endroit. Mais avant et comme on a destination te prévoir en est-ce que ba bifurcation ko sala maté? Est-ce que to ko sala ba déviation te to ba voie secondaire on va l'appeler comme ça pour na ko alimenter ba mboko ya pembe ainsi de suite. Et ça par exemple tant ba sala ki chemin ya Inga Shaba wana tant ou courir kendeki ba ko alimenter ba zone nyonso autour et courir nga okata na jamais na mokolo ya lelo. Et c'est ce qui nous pose un problème lelo. En même temps ozomona awa lelo okotala makambo bazo sala autoroute même pas nzela bazo sala elenge ça ils ont coûté plus cher que autoroute na poto. Elenge ça mais moi ça m'étonne. Les kilomètres est vendu à plus de 3 millions de dollars. Il y a voie moko aller, voie moko retour. Donc il y a 2 voies. Na poto salaire est à l'écolo, loyer est à l'écolo. On fait l'autoroute 4 voies aller, 4 voies retour à 1 million. Donc, 1 million. 4 bandes na kokende, 4 bandes na roya. Qui fait 8. Pour les 8, 1 million les kilomètres. Na kati à 1 million wana batie courant. Batie aménagement et ba fleurs, ba plantes. Bino awa bozo ça la voie 2 voies, 2 bandes. Aller moko, retour moko 3 millions les kilomètres. Mais ataba yiba bobo yiba alors je me retire le mot yiba. Mais à ta facturation yango. Mais comment vous pouvez facturer à ce montant là dans un pays où le salaire minimum ne dépasse pas les $500? Na bâtiment na batali construction ba autoroute salaire minimum est aux alentours à $2500. Biso a toi n'a même pas $500. On facture 3 fois et demi plus le même travaux. Mais c'est inconcevable. D'où le changement de mentalité assez régulièrement parce que on va changer les hommes. Et puis na et pas ignonso ce qui leader aye batunoso Barolanda leader makambatien en place. Et impunité de sali que lelo malgré diaspora o elanda qui équipe ya sikoyo ozomona que impunité zo sala ke makambwane zo sala répétition. Mutandimi na ye a détourné 100 millions abina obeta 8 mois na prison na kobima batindinga na traitement na zoni na nga poto. Et c'est ce qui nous fait défaut. Donc voilà un peu la globalité, na dépasser un peu cadre à Mutuna nayo, mais et répondre au point on est capable parce que espoir réel parce que mboka yana biso to na mboka ka moko. OK. Na France 35 ans, mais j'ai la nationalité congolaise. Voilà. Mais tous mes enfants basent la nationalité française, y compris ma femme. Mais lelo bana nga balobi ke mboka na bino wana ndeng to yaki to ansu na besoin zongate. OK. Mais moi, quand j'arrive ici, je suis dans des beaux quartiers. Kouré Katanaka une fois, mais l'après-midi, ils ont une boutoula dans la mobilité. Mais dans ma belle famille, ils sont restés 2 ans sans électricité. Mais c'est impossible, on ne va plus retourner. Donc, ils ont ça la passe que toke diaspora tous en formation, totikali parce que conditions boka. L'état du pays ne leur permet pas. Mais comment vous voulez tout ça là autrement à part tout s'impliquer, tout changer d'onwana pour tout ça na banana biso na batum susubu ya ozonga na makambo. On fait signe que to komi na suka président, merci beaucoup. Na invité Ndeko Lionel mais kuna balobi to on a presque fini. Babi to leki 6 minutes. Je remercier le président. Vraiment merci beaucoup. On a répondre à l'invitation na biso, je crois que nous aurons encore le temps. Il y a qu'à discuter. Surtout après fête hein. Je veux juste rajouter un mot pour na féliciter et qu'on souhaite bon voyage na délégation à Benelux bauti ko zwa vol bazakoya to kuta na bango et na signaler aussi que
délégation à France. Il y a 3 qui sont dans l'avion en ce moment. D'accord. Ils vont atterrir avec 10 minutes d'écart en même temps la délégation Benelux. Et on sera là pour les accueillir. D'accord. Merci à vous. Merci de votre beaucoup, invitation. Président Martin Akunda. Tokomi na suka ndeko Lionel. nazopesaka bandeko nyonso oyo balandaki tranche matinale oyo du début jusqu'à la fin bosentir ndenge ezalaki animé lobi toyambaki bongo bato aser lelo mpe toyambi bango. Je crois que bato oyo bazowuta libanda bazoya awa napesi bino bambote ya makasi nzambe apambola bino na eloko ya monene oyo bozwa koya nango. Je souhaite que bokoma malamu parce que beaucoup tanana bandeko na bino oyo bakozela bino ekozala eloko moko ya malamu. Merci Jambo. Voilà, merci beaucoup pour l'attention à Bino. Merci bandeko tolingi bino mingi et bonne chance na bandeko ACR pour la milulu na bango mibale lobby vendredi na samedi. Tokuta na bino lobby vendredi. Merci. Jambo One.